tanga kombwa wa mwa mingi mukentonga la coste abike yende aza mwana liboso ya Weranson mais awa yo lobi otikaka poto pona boyaki kopesa Weranson ba encouragement wana koyoka siko ba dire wana Shulai azalaki pe ya liboso to Shulai azaya suka na on répond on a deux volets voilà le volet liboso ezali on a quand même mission boy voilà mission goes en 30 bana netinga je suis père d'une famille nombreuse voilà na na bana belé OK on a boti na carrière na ngai OK na sens monsieur ezali na ko classer bana yo ebisinga ke no wa mona liboso ta mususu bino mbale bo âge moko mais na bi yende mona liboso même na ba mapasa ba bimaka mokolo moko jour même mona liboso azala ya sala voilà ça veut dire nga l'air na yaki pona za la franc nga na ko wela kute mona liboso nga mona no mona ifolo ya liboso puis ndeye papa ba ngamba ko wela ba mona liboso na etali kutu ngati na yako kuta jaba tu basaka na orchestre okuta ndeti banana kuta fere nakuta aja les radios ko sala batu bokota na banaka batu sans permission sans garde andeka bokota omoni question c'est vraiment une bonne question belle question grosse question faut poser en wera c'est vieux nous sali que la cause mon liboso omoni que au vexé ba tebele pina pas vieux mo pas créer une polémique bon na yebité wana yo mtolobi voilà wera aza mutumoko aza mutamayele ayebi pourquoi alobi bongo ngana sala chante wera mais ngana bénéficier na 600 maison mère terre o sala Shulai chante wera son mais mission moko ta wenga sala ba mimi na idio bon faut comprendre que ajani aza mutu na ngai ndembo la kosa aza mutu na bango tuna kola na bango ba so mbale wana ajana ko kanga miso abetelo histoire nango kamwe ndemo pe la kosa ko betelo histoire na mais faut comprendre bango mbale mikolo yo abane moi Ukraine na Russie désolé kapena bien tene na sola na jani na côté na e na sola na la kosa côté na passer bango tout ba yo kanga voilà et c'est que jani tiano na c'est moi c'est ton frère la cause pour yebi la cause sur landi au son na pamba voilà ataka ni makiri na TV mais sauf c'est un garçon très doux. OK. Et on a eu ça yo yebino ko lobate vanda ko nie pour TV. On va no makamzo se rendre compte na ngote. Mais là ko vanda eboye, o mona chou na zo ba kutenga me ko loba ka pete. Zo mona c'est ngabia jani, ba ko expliquer la coste te yebi la coste est bien. Voilà. Ça na c'est. Na sola na ba ngomba le temps ba frère etant ba master bon. Ya on mona comme zo bana na comme zo bana so ma idiot. Idiot. Monsieur Voloko. Premièrement, on a retourné parce que na kati nango na retourna mbamoko deux questions. Shulai komo na papa na ye Voloko. Nandeli pa koli. Alobela Shulai nini nan. Na kotala ndingo tala. Moi je suis fier, trop fier de mon père. On a lobaki mon père a fait tout. Mon père a une voiture neuve à l'âge de 17 ans. Maman parce que moi maman nanga une femme légendaire, mon père une légende. Dans sa peine d'oï à légende, ça veut dire moi je suis parce que na sala ramsa nanga bien malgré ba calomnie. Voilà. Chou Chéri featuring Elobela Koni, on a posé une question parce que depuis dans Yebayo, l'album Obimisa, Chou Chéri a yembaka beaucoup plus yemoko alors que ba Amine on est si ba la coste bazali, papa no pe evolo kwazali beaucoup ça ne featuring mais Chou Chéri alingara koza yemoko yango po ozupe omi bambi comme l'homme seul on dirait Chou Chéri abangaka on dirait Chou Chéri aza sur na yemoko te c'est quoi au juste déjà non info déjà li kamba obanga on a folongo lango na banga mutu te et na respecter à tout le monde ko banga jana kana ngote parce que je suis un garçon décomplexé non complexé na banga mutu te na respecter à mutu nyos tout bula featuring mutu to se metana d'accord na fit à part bul to sanango o ya biso to samo ebele ba montana to mo ide moko boye voilà o to sana bul moko boye et puis ndeko azali azo produire déjà plan o mo pa na kati mo na tanga kombo ezate na évidemment beaucoup mis déjà tozali moi idée wana toza mais muto toza na bato to solo la 3 to solo na sam ya neme to solo la likolo la coste sam chin to solo la likolo la coste to solo likolo mais muto eza pena que eza en chemin à part idée toza na ba master mususu toza na ba modogo ba montana mais muto eza pena que donc eza en chemin za kaka auto solo la ki to se mettait déjà d'accord
Héritier n'a pas échoué. Voilà. Même il n'a pas fait 10 sur 10. Il n'a pas échoué. Papa. On est au côté de moi, on a bien tout sur la pembe. Tout sur la vérité. Le va faire JF Fongi. Tout sur la pembe dans mon Zambie. Féri JF Fongi. Héritier n'a pas échoué. Il a fait étant un homme. On comprend? Tout sur la logique. Fallait à Betagi. Après, fallait tout le monde Héritier, il a osé. Il mérite les applaudissements. Pour nous mérité. On comprend? Tout le bâtiment que tu étais, Achabapine, te combo nae, à côté na l'isolo ya stade. Et puis stade Mogo apprécié. Ngana olo ba sans flatterie po na flattara. Ah parce que Héritier yemba ki en obi. Non yemba te na zoloba fallait abeti stade. Tokos kitoko. Héritier abeti Tokos kitoko parce que aïsto to le bien échoué toi mité amabe. Tu comparer Héritier na falité. Token de logique. Fallait azana ndenge na ye. A osala ba preuve tangible ezo monana. Héritier osala ma ezo monana. Déjà no talaka komba fallait banina F héritier banina H ba mutu monte. Jiba beta stade na ndenge na yora beti stade na ndenge. Siko lettre F peso ya lisusu. Yango na lobi faire gola pe aza F et bandaki H gola za fallait. Faire gola azali Hervé faire gola. Baza mutu monte. Ce sont des personnes différentes. Différentes. Hervé. Voilà, Hervé. Donc on va jouer jouer na D. Na D li. C'est pas fait gros danger. Quoi sangisi F. Na sangisi quoi du public ya fali. Mais il va stade fait gros baluka. MJTV Sambara Goli Mazabata Bila Koli Kobo. Sambara Goli Mazabata vraiment bon s'abonner. Sambara Goli Mazabata Bila Koli Kobo. Sambara Goli Mazabata MJTV Sambara Goli Mazabata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai no ko vrai tanta sola bien gauche droite ala tamna pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous Salut à tous très chers internautes et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Haute en couleur. Haute en couleur alelo ezali show parce que nazanga mote na plateau nazana Dani Chimanga Dani Chimanga de représenter émission oyo to ko interviewer invité na biso donc invité na biso aza surprise invité mo surprise bilo yo so bolinga kaeba la poto ba Alain Makela la Belgique invité azali akala to ko découvrir ce qui invité na biso vraiment ezanani on a passé parole nangai et pas à micro plutôt et pas Dani Chimanga. Dani Chimanga, bonjour. Malobombo Kayo. Ouais, bonjour Sylvie Bati, merci. Naba internaute union so déjà Boza Olanda, chaîne Bino MJ Télévision et surtout votre mission Haute en couleur Kandenge Lobby Sylvie Bati. L'invité d'aujourd'hui a spécial. Et taka Dani Chimanga na obi a spécial. Et naie tozongi sa penda makambundeni le banda na kala. Et puis toyoka lisusu tata naï na kati naï toyoka papa naï na kati naï et to bomba été parce qu'il y a spécial au biloba na poto déjà bolingara mingi eza choulai la vie qui est celle maman bien boy pas ya la première de tous les premières dames maman Mami Wanza na kati Orléans wana contrôlera basi tout ya France avant de sera bango toujours na tempo et pourquoi pas de voir aussi comme ça papa Micha monter maya batu ya maman la première dame et puis non mon amba morobo il est rappeur le plus frais na kati ya France wana ya monter maman to ba Dani Chimanga na ngamba mon invité et vos apaisements parce que notre invité est là no lingana nous tout ça nous pub na biso il y a MJ Télévision et puis Olivier Loango papa na Jérémy derrière ces beaux caméras et je salue aussi notre frère Kevin donc colonel Blaise colonel Blaise na katia Kanchat voilà na katia Kanchat on a contrôlé tous les soldats toujours balobi alignement parce que musique peut faut à l'alignement parce que ba sous là il bazaka wana
to solo anaye Olivier Loango to balancer dans pub et puis to zonga na biso na plateau faut to ko t'inviter na biso to solo là pembe MJTV vitesse wapi abonnez-vous Retour sur ces plateaux, notre invité est déjà là, Choulaye Chouchéri et Voloko, l'homme sel, hein? Chouchéri, bonjour. Bonjour Sylvie Barati, bonjour à vous. Bonne santé. Santé, ça va très bien. Santé, ça va très bien. Choulaye et Belé ba yebio et Belé balandaka. Misa pena bande comme suba no babote mi lobi ba yebiote. Choulaye vraiment azanani, Choulaye abanda wapi, Choulaye Aza Sikoko évolué, Yemokoto, Azana groupe d'accompagnement. Bon, bonjour, les groupe d'accompagnement, je crois qu'il y aura un concert. Les groupes d'accompagnement, Choulaye Voloko, Chungu, le fils à Voloko, Chungu, le Ndoi de Papa Wemba. Et puis, on a commencé notre petite aventure avec les amis. Lacoste, Sheila, Didembo, le père Sona Maouté Goti Kabiso. Gianni, on a quand même commencé l'aventure quand on grandissait, on était nombreux. Et puis après, internat Poto, FGBM, mes filles et garçons de bonne manière, Richard Moukena, Gidel, dans la BCBG, JF Ifong, Yakoumi Le Pasteur, Didier Anaconda, et puis on a été sur la Bossanina, donc on a commencé l'histoire, et puis on a Poto, on est à Poto, et puis par après, maison mère, et intervention rapide. Et puis après, Zaïko Langalanga, Zénith de Paris. Et puis, le quartier latin, le quartier latin, c'était avant de Poto. Samba, Suzuki. J'ai été vraiment encadré par Kofi Olomide aussi. Pendant 6 mois, Moko Boé, bon, les albums, on a le quartier latin, période douana. Et c'est le Poto. Et puis après, quartier latin, FGBM Napoto, dans Londres, Bruxelles, FGBM, camarade de mon Tangeli Wana. Et puis, Nayoya Kishasa, l'air musée a vu pouvoir les Afdel Bakoti, Wenge Maison Mère, intervention rapide, et ça, qui avant disque Bima, quand on a eu des incompréhensions, on a l'ongwaki, et puis après, on a zonga pote na yokota Zaïko, Zénith, et puis après Zaïko, les Lola, je suis seul, j'évolue avec mon groupe, un groupe très stabilisé, donc c'est ça, un groupe stable. Voilà, Lelo Choulaye Aza seul, Azo évolué dans le groupe naïna ba musicien naï, mais Choulaye elo ni vraiment ça là que aux à citer na ba orchestre nyoso tangi po Choulaye a oumelate. Ba msou ba patron msou ba que Choulaye Aza impoli to quelque part yande ko msou Didier Masela. Abe Choulaye Aza impoli na Zaïko kuna pe viejo ça pas ba Choulaye Aza impoli. Elo raison ni pene ça que Choulaye avandate a oumela na orchestre Zaï toujours a par-ci par là. Quartier latin Zaïko Olongwe Okenani maison mère, Choulaye Atika ko vendre dans l'orchestre. Peut-être que vous avez une incompréhension que je salue en passant Papa Jossard, Nyokalong. Peut-être que vous avez dit Papa Jossard et que Choulaye est impoli ou Yokaki. Ça va qui chasse bon maman. Mais non, il faut faire très attention à dire. Parce que même Papa José me place vendre soit total émission yango finance ali pour matin c'est ngana sona ngi choix avec poli voilà par exemple yango pour yango fi on a bon problème parce que ngana na loba jamais aux impoli au kamo donc yango mona tunio Papa Jossard je ne pense pas qu'akolo bano bongo peut-être des aga ba ne ba calomnier batu moi j'ai été calomnié à plusieurs façons toutes les façons. Papa Jossard, je crois, à ça parmi papa nanga ou à comment il le témoignage nanga l'air na koti Zaïko que non, j'ai entendu parce que ça papa nanga ngana boy babotinga na Zaïko. L'air papa nanga bandi c'est bon papa oui mba c'est pour cela mon asando ya papa Jossard avant nanga tenir papa oui papa Bozi. Il me connaît, il m'a connu l'air babotinga mais qu'au vent d'année na sana papa Bozi papa oui maintenant ça na papa Jossard bongoté parce que il y a ça vraiment me enfermé. Mais là, on a vendu pendant 7 ans à Zaïko, il m'a compris. Moi j'attendais trop pour chou, mais il n'est pas né. Donc, vivre les contrats par rapport au bateau. Avec une conviction profonde que est-ce que Papa Jossard, je ne pense pas. Quitter Titès, n'a qu'à se laisser pas faire, n'a qu'une politesse, et ça va des choses différentes.
ngani na saboye j'ai été éduqué que mutua baninga mabete a omona mabena ngate mutua la kisina ki impolitesse a omona ki impolitesse na ngate peut-être la place to les gars moi ben incompréhension bande ko ça le ngana wera wera to ça bien to ça vraiment bien moko ko ça na idée on a confié l'omide viens que na ka ninga linga OK na so ça que tout ça bien tout ça bien so pesa moi ti Kofi c'est un papa que moi je respecte beaucoup. Kofi m'a enseigné pendant 6 mois so na yeba pina moi note ya musique. Et ça parce que moi tant en avant na Kofi dans ça on a respect belé panaye wera to bien parce que ça va groupe on a l'équipe ça veut dire Zaiko quartier latin Wenge na Simon na sala na maison mère na loba on a mon orchestre répéter net maison mère par rapport à l'orchestre on a répéter toujours répéter période na wera ofana na délapé boy pas wera 9h bo bandi répétition 10h 16h 16h faut kata po 17h faut bo na la samba na orchestre on a les canons na mona répéter so Wenge ti le répéter à bongo mais période na biso ba JDT ba Ferry ba Lacoste ba Gianni ba Mabiala ba Bill Clinton donc tous qui na façon moko ya travail kolonga na ngana orchestre peut-être ngalo baka peut-être des destin ko tonga pe ndako voilà o vandi yangote mais na kata Wenge maison mère tant to tonga ndako na pierre na ngeza na kati parce que to pesa ka wera force moko comprendre que aza wera parmi bato ba pesa ka wera chance au simba te biso za parmi bato de sa wera au simba parce que za wera parce que à l'époque to tika poto bana nga misu bazaki mike bana nga misu bazali lo babota maite na riska pona wera te pona linga musique na zali ko linga Wenge. Moi quand je grandissais mon père c'est un ténoriste que sera ça succès pas na ça la succès ngala ndo linga emene ya on a imba deuxième voix ba yene na biso Wenge le babimi na style ya Wenge parce que mutu mo ko bo eteke Wenge version originale ba na style la Victoria et ça les baxinga sous moi goût moko ya musique et ça les Wenge panzani normal kudu il fallait ngani na kende kudu BCBG parce que l'air ngana zo ya kini BCBG comme koti poto mais le quoi la poto na ça la trouve à igelo fele ba neve ya wera ba bi ke te yo fokaka et pas wera le quoi la paix et né na ya mabele Adolphe asali côté mon na wera na zaki na choati mais style na mingi so tele za moi style ya papa chéri mais le quoi les alaki ke ba né na ngai o zaki ne Adolphe azana kati bina sala tona ba neve ya wera ndi sala ikena ko kota maison mère OK ozomona né na yaki na koti maison mère tout ça paring bato ba pesa wera chance au simba ngana tanga mona ngana japonais to ye azu sous force moko boy ah petit na ngaba ye donc tu sais et aussi bato ye ngaza fier le par rapport ya parcours na orchestre na le kata ba ko le kana orchestre ni ata moi 2 jours moi 6 mois na sala na maison mère et ça là nga plaisir donc ça comme on est il y a maison mère il y a quartier la parce que même l'air voilà ça va dans un parcours moko grand. Voilà. Excusez, par rapport à tous les place wana, ndenge ozoloba parcours na yo ya maison mère, les oloba boye et ngamba mo elo moko. Shula yolobi otikaka poto pona oya ko intégrer maison mère et puis bino boza ba les seules personnes oyo bopesaka weranson ba courage wana ki o simba. Mais lelo oyo eza lelo moko ezolekana ba internet awa. Affaire moi na liboso ya weranson. Omoni pardon moi na liboso ya wera oyo lelo ndeko na opoza kotanga kombwa wa mwa mingi mukentonga la coste abike yende aza mwana liboso ya weranson mais awa yo lobi otikaka poto pona boyaki kopesa weranson ba encouragement wana koyoka siko ba dire wana Shulai azalaki pe ya liboso to Shulai azaya suka na répondre on a 2 volets voilà le volet liboso ezali on a gagné sur un mission boy. Voilà. Mission goes en 30 bana. Netinga. Je suis père d'une famille nombreuse. Voilà. Na bane belé. OK. On a boti na carrière na ngai. OK. Na sens monsieur ezali na ko classé bana. Yo ebisinga ke no wa mona liboso. Ta mususu bino mbale bo âge moko. Mais na bi yende mona liboso. Même na ba mapasa. Babimara mokolo moko jour moi mona liboso azala voilà ça veut dire ngaler na yaki pona za la franc ngana ko wela kute mona liboso nga mona no mona ifolo ya liboso puis ndeye papa ba ngamba ko wela ba mona liboso na etali kutu ngati na yako kuta te batu basaka na orchestre okuta ndeti banana kuta Ferry nakuta Gianni nakuta Bill Clinton OK nakuta JDT wana za mutu nakuta ba poto nakuta qui est déjà donc Mokuta la coste était au la kuta la coste. Okuta appelle la coste. Mais déjà na kuta orchestre les ali déjà biso de okuta orchestre vetara. Voilà.
c'est le seul. Oh, comment là? Les derniers fils, c'est qui? Voilà. C'est pas une réponse à collègue. Moi, on a été sur les acquisitions. On a dit, oh, biso goût de y basi balter mais wenge mais ba kolo wenge. JB oui la lève sur la hérité dernier fils. Biso to koloba nini pour ba kolo wenge ni balobi que dernier fils. Voilà. C'est clair. Et là nemo oui la lobi que nana landa ki oui la ngamu. Abi que non na landa ki ye. Et là pour te ngalo bali kambo na landi. OK. Ngalo ba boba te. Abi yende mutasalaki Mona liboso. Moi j'ai suivi. C'est que maloba o adjani azako loba na émission ndenge azako takepe la coste s'il faut dire yo pour confirmer par rapport ne wera loba ki que ngana na obandela kama image o ngana mona ki na statue à la coste. OK. Wera lobi ke nde bazala ko ya yende mutu azalaki mona liboso. Vous en comprenez? Mais évitez. Bon. Yo pouvez pas t'attendre yo benga vieux to ebise ah comment yo rolo babongo parce que biso nyonso tozaki wera mutu alobi la coste mona liboso. OK. Sikoyo. Netinga kuna yo kuta déjà tu babotama déjà bazakana ndako ngona botama kina soki 6e soki 7e na olobani. Oh donc c'est que yo bando mitalo zaki 7e là. C'est parce que là je suis clair, moi j'ai porté une pierre forte, une grosse pierre. Moi je portais na wenge intervention rapide, on va intervention rapide. Tout ça na kati on ngana japonais. Ngana porta. Oyemba pe na kati. Mais moi j'ai chanté. OK. Mais na ba clip on dirait non, écoute-moi, laisse-moi terminer. OK. Moi j'ai chanté l'air où Rembi Chantal. Abandi Zembonaye. Chantal. C'était pour Boyo Kabana. C'était pour présenter ba nouveau recrue naï. Et bandagi na ferry. Après ferry inga. OK. Nami be kozomi ya we apesa ki moyi. Oh yo mtoyemba moi. Yense me commande mezali lobana ngana to sao. Onatika kotungisa yo didi kinwani parce que wera c'est vraiment informateur. Ndeto yemba wana c'est la ngana loba. Eh loba. Et il y a quelques musiciens qui ont vocal na bango mais il y a vocal mususu o wera pesa ba musicien netinga wera mtapesa nga vocal na pesa nzembo na ye. Donc moni l'air na longue disque linge bima. Il y avait bato basaki contre nga o basaki kolinga nga tena ba musicien na ba non musicien na bato basaki pour nga. Voilà. Ah vers longo na longo la vocal ango. Moni nge match baluka. OK. Na nenge na yebi wera mutu asanga mabeta asana ba bien na sa pena mabena ye. Mais vie sacrifice nga na salaka na linga ko tika poto wera linga longo la mungongo na ngati. On m'a dit que déjà influencé. Avec pas ça longue, on a dit que les carabas TV écoute au finga yo. OK. Mais le mission mon a finga wera. Exact. Au sommet na wera ça là qui sont animé par influence que ba massa na ye ba massa na monsieur ba ça là qui pour me souper contre. Te longo lango kaka. Et puis mon a que naza souste azagi na choité. So talinze mon Adolphe Ayemba te zagi wera mo bandi pa ndi ko présenter biso. Atali que Adjana Yembi, JDT Yembi, Serge Mabia Yembi, la Coste Yembi, Fera Yembi. Ce qu'on a na Yemba, Babi Ndomba Yembi, na obo sana mon frère Babi. Babi Yembi. Ba chanteur nyonso ba mesure ba Yemba. Le quoi chula ya longo na ye, ngamona sala ni. Le quoi ngom na pesa ke be vocal ango. Na Yemba, ndo moni wera, Ayemba vocal wana. Et ça qui nzembo Ayemba il peut présenter ba chanteur né asika. OK. Ne sali ke l'air na longwe, ba longo li mungongo na nga, alongo longo par influence. De Yemokopé étant bon chanteur, Ayemba vocal au Yapesaïna. Donc, revenons à notre mouton. Likamamon a liboso, on a le Sudan qui a mis à cause de 10 bana ou 15 bana. Donc c'est moi qui décide, c'est moi le patron, c'est moi le papa. Na bien de mon a liboso. OK. Et ça tu vois la la cause c'est mon a liboso. Net ngana la qui 7e 6e enfin c'est encore contredit papa. Papa lobi bongo papa pas sali mo erreur. Ngana ko ba te que papa sali erreur. C'est pour na chulai. Moi na liboso penda ya maison mère. Te parce qu'on a habité pour na ko kuta bango ça déjà. Na kuta bango déjà. Kuta ki bango mais au mona qui l'air vieux. Communication na JB l'air a ko ça. Batu boko tana banaka batu sans permission sans garde andeka boko tia. Communication c'est vraiment une bonne question, belle question, grosse question. Faut poser en wera. C'est vieux. Nous sali que la cause c'est mon aliboso. Au monde que au vexé ba te bele pina. Pas vieux mo pas créer une polémique. Bon, na yebité, wana yo mtolobi. Voilà. Wera aza mutumoko aza mutamayele ayebi pourquoi alobi bongo. Ngana sala chante wera. Mais ngana bénéficie na 600 maison mère te. O sala chula chante wera son mais c'est moko ta winga salango. Ba misem belé ba profiter biso de tongi ndako wana. Quand je dis biso tonga ndako wana. Voilà. Po
au monde so linga musique to linga musala à l'époque nga zaki na mukanda te bana nga miso ba yi mike mais na riska ko ya et puis o nga ngwe ke poto nga tikali da ko beta zongi poto na zaiko na Zénith donc ba te belé ba profiter na ndako na biso tongi mais eza honneur na biso parce que so beta histoire a wenge ya maison mère en tout cas sogi au long no kombo na ngosano ka mute ya mabe ezala ba musicien ezala ba journaliste parce que par après les 20 ans na ko ba problème na ba te belé le seul musicien ou asala qui chante oui Shula il chante oui na Palm Beach ezayinga maman na concert de Simba so côté internet au monango na sala ngo sans permission ya wera na vandika na raisonner nga bien ka na ba ligne wana mais sali que confrère na yo Laurent Fabrice a kenda asali interview est-ce que yebi que Shula ya sala chante wera wera surtout ga j'avais aimé abimisa ba parole bien a bien en tout cas ba c'est belé na sengi pays était mais Nzamba Pambola ya sa petit na ngai mbaka bien sa bon chanteur na mona et puis concert de Simba vi ngamo na la conviction mo profonde sur no sali comme nanga Simba preuve année na disque na marché o ebeta raté mais c'est là oui ça yo merci na beta ba concert oui zomona na beta ba concert et Simba donc concert question oyo faut tout na yemoko de la forêt tout na de la forêt eza bien na kine ba biso to netinga dondimiga ninga lobi la cause mona liboso bondimiga netinga na Madiane adjana lobi na ye aza mona liboso par rapport ya Idiofa ndakende kasi tinde ba présenter na Idiofa quand même adiana lo bon mikolo bongo abi oui mais faut comprendre que na ye la cause aza mona liboso mais mona liboso par rapport à Idiofa aza le seul musicien ba même Idiofa c'est bon faut comprendre Adjani aza mutu na ngai ndembo la kosa aza mutu na bango tuna kola na bango bango sombale wana Adjana ko kanga miso abetelo histoire nango kamwe ndembo pe la kosa ko betelo histoire na mais faut comprendre bango mbale mikolo yo abane moi Ukraine na Russie donc zo les kapena bien te mais na soleil na Adjani na côté na e na soleil na la kosa côté na passer bango tout ba yo kanga voilà et c'est que Adjani tiano na c'est moi c'est frère la cause c'est pour yebi la cause c'est sur landi au son na pamba voilà ataka ni makili na TV mais sauf c'est un garçon très doux. OK. Et on a eu ça yo yebino ko lobate vanda ko nie pour TV. On va no comme ça se rendre compte na ngote. Mais là pour vanda boye, au mona chou na boye ba kutu na me ko loba ka pété. Zo mon c'est na bia Jani, ba ko expliquer la coste te yebi la coste bien. Voilà. Ça na c'est. Na sola na ba ngomba le temps ba frère étant ba master bon. Ya on mona comme zo na comme zo ba so ba idiot. Idiot. Voilà Shula itoyeka mba moko rapidement parce que na makambo ka olobi awa Shula ya salaki boye Shula chante Weranson nous a qui pe mutu liboso salaki yango pona ko immortaliser mais Shula azape mwana ya un grand artiste na mboka oyo papa na biso evoloko premièrement on a otuna parce que na kati nango na otuna mba moko deux questions Shula ikomona papa na evoloko na ndenge pa koli alobela Shula yinini nan nakotala endingo tala moi je suis fier trop fier de mon père on a lobaki mon père a fait tout mon père a eu voiture une voiture neuve à l'âge de 17 ans l'air a moi maman nanga parce que moi maman nanga une femme légendaire mon père une légende dans sa peine d'oï à légende ça veut dire moi je suis fier de mon père parce que au asala ba musicien belé na Congo tant musu ba osala ngo pété tant musu pe na osala ngo pété papa n'a eu voiture na âge à 17 ans on a jeune garçon moko moi je raconte l'histoire na sala wana moyoka quand même yoka histoire abandi succès na âge ya 15 ans 17 ans et Betty Cano a eu voiture il y a 6K. Imagine toi net lelo oyo garçon mo il y a 17 ans avant un succès fou donc ça, quand je dis succès fou bah viens à confrère nos Zakari va se mettre là tu connais pas ton père Zakari va je vois qu'il y a un taux parce que c'est son grand frère voilà na ba chou au moins nous avons fier nous avons fallu nous avons mon mon père nous sala nous avons toi tu connais pas ton papa au monde a été OK ça là un plaisir voilà OK ma solo va être là un père un garçon il y a 17 ans a une voiture il y a 6K et puis na coffre la voiture on va payer bon ça na coffre ne ko somba voiture wana 3 ya 6K
on va tirer na coffre album te mais une seule chanson Eluzam nzembo maman nanga est-ce que tu connais yoka moi rapidement ta moi oyemba ngo kaka pour ça la paix papa bien nan Eluza na ye tumba na baboti na ye tumba balandaki tembe lelo basuki wapi o Gloria ebilanda otikanganga na mama na kobondela na boya moni ye na boya kobondela kasi pona yo Eluza na suki Gloria biseka na yo Kinshasa mobimba bayeba ndenge nini bapesa yo te mbote ndenge nini babenga yo te Gloria mbote koluka se matata mbote koluka se boile si maman loba etanga lokola mbula Gloria malheureusement je n'ai pas une très voilà tobete la non président Maboko ko tobete la Maboko et ça vraiment bien parce que oui bien le oyemba je sens en toi seulement ton père. Bon, pas tellement, mais Nami se sentir rien, Katinayo. Mais pourquoi pas Choulaï avant d'ajouter Moussou Souboui, Azouapé Nikanisi, Choulaï chante et voloko. Ils ma bête. Déjà les Kanisi. Papa Nanga. Mais artistique, ça papa Nanga. Ok. Asa papa na Fali, asa papa na Ferry, asa papa na Lacoste, asa papa na Gianni, asa papa na petit nango a respect belé o petit nango na lingaka ya mukusi ya maison mère nani. Et asa papa na héritier, asa papa na déplique, asa papa na Café Room. C'est un petit très poli. Voilà. Asa bako mutu toi ko yemba vela biso yemba wanje. Asa koko ta Café Room. Koko ou papa, c'est notre icône. Voilà. Na van la rabonation manzemba papa Taboulay. Mais je me dis, papa Jossa, on est papa Mbaïsa Rabichou. Panza mon gars, panza mon affaire, yemba kango. Yemba. Vous mona. Na fanda mukomsu na Bruxelles la fanda ya Kinshasa. Na kotika na terrasse moko na banona 5 lèvres na longue Londres. Na kota tout ça mona na ko luka yo madilu, papa madilu. Na luka yo vraiment comme tout le monde nga boma ngai. Ya papa bien na tu moi sina en tout cas ngana yebi ka par maman na binona na moi mususu. Mais bon donc nasa na pouvoir monnaie papa Pepe Kalé. Pepe Kalé ça makamoko femme na comment réaliser ngolo labi yo za na ba ligne na biso. OK. Mais na yeba raté. Abi yo okoyemba neti nga, okoyemba neti radio, okoyemba neti style, okoyemba neti Pepe Kalé. Il m'a dit ça, on a une émission on a M16 l'air nana wenge. Mais or que ya ça mona kana ekati na ngava melelo na zala kaso na soimba. Oyeba masura Pepe Kalé monano. Tokeno monano. Tokeno monano. Et ça moi bien Namoni lokola ndoto masuwa matiki libongo naturi pe na bande ko bangai bayebisi nga totiki kini malebo natombola loboko pona longola elamba apesa mwasi na bana tambote kini natiki bana kangana kokende kotala koibo na tika mwa kala nakei pilipili libende bana kangana kokende mona longoyo ya makubanga itebe konana izo sena kopo à la santé to bengi wezi segi mubembo ya makuba manabire ozelondana goyaga kolito ebuya merci tous. Voilà, merci beaucoup, merci Chou, merci beaucoup vraiment Maboko. Naozongisi la Sylvie micro na ngino na lobelo mo to ya concert na yo mo boye na mwana kim. Na yoka batu musu na sima on dirait ozaka na matoi moko mibale soko obeta ba concert. On dirait ozaka na litoi moko so oza na podium, litoi musu so tiangwe pa batu na se. Na comprendre lo voilà te. Mutu mo za ki pembeni wana oh yeto kenda concert ne moko boye ayebi ne kutu koyemba te boy. Ba calomnie. Na mi se senti ka show mati na podium. Tango bandi koyemba nanu Koffi Olomide na biso ngamona sai na caméra na baboko
et puis les oyemba oloba kuto bien bayoka baloba ke neti nene nabi arana de matoyi muso atiki soyi 3 to 4 muso otika na sie muso poza ngo likolo wana koyoka trop moni ngai moi j'aime ce que je fais ngabeta abina musique OK moni nga somme de na concert nanga soki azongi dessus le baka ezaki muté amabe concert na yo ye Sylvie alobaka nanga mais siko shula ezaka nini na yebseka nga wele la raté. Moi j'ai un public fidèle ba chouchounette chouette na ba chouchou o ezala bien que na tcheka kalibaya boy ba ça déjà prêt pour la révolution o tiko ko torturer bango pendant depuis ce qui mois ya depuis septembre ti ba décembre matin ndenge zalaki na betaki te à part quand na betaki na septembre pour l'anniversaire na na voyagaki na zongi na betaki na musique je fais de la bonne musique ce qui na betaka moi 2-3 nzembo parce que zali d'abord na banana na banzembo kanga na beti Claudia ya ba merci na beti jalousie na beti mwana nzambe na beti Amilo et puis par reconnaissance par hommage na bandi na ba groupe on a leka na beti nzembo mo ya wera parce que wera aussi m'a autorisé depuis na sala chante wera na beti nzembo wera na beti banzembo nzembo mo zaiko na beti tamsumo de nzembo kofi et puis le roi na sa mona ba musicien na sa autorisation ya papa Lutumba na sa autorisation ya papa Pepe Kale na yo za na ba line mais na ye baraté mais au fur et à mesure ya travailler na comme travailler banzembo ba Pepe Kale mais Pepe Kale sanga biyo ko yemba même kutu kwa John Boy parce que ça na voix mélancolique mama maloba na ngana nga troublanga mais par après na komi ko se révolter mais comment papa o ngana yemba na ngana na ba ligne ba Kester ba wera ba Blaise mais comment ko lo bananga na zana ba or ka sa monaka déjà katinanga au fur et à mesure ya ko travailler ne sali bongo nga tant on beta concert na ba bina na ye musala on a sera même ba misenanga tango ye concert faut ya mobimba ata concert à salle de bain ata ya tunnel place aux gloire au ko s'attendre voilà bon sous-estimera te que le quoi torbeta na ville o ya pena danger le quoi la torbeta dans musuna mombele o bena nini o sous-estimer te na l'air na longo wenge na so leçon ba su ba camarade nanga ba prince ba Marcel ba Cyril to betana bango Zenith ba so solliciter na kota Zaiko na obo yanga bia na uti tala kana na uti wenge na mona Zaiko na so sous-estimer Zaiko te na so mona orchestre ba papa orchestre ba papa mais ba misa na to sala na bango na banda pe mena ndako nanga ba yaka to sala bi ah mais kota ka ko shu ngana kota Zaiko ya volonté na ngate na kota Zaiko ba imposanga na ba père nanga père sonam papa Pateli ba papa André Kimbuta wana ba père nanga ba ibongoni yo au côté de Zaiko na ko basala ngana sala demande d'emploi te basala nga demande d'emploi na kombo nanga na fandaka bo voiture papa Josare ya dimanche na ba 10h to kinda karibu donc na kota Zaiko ya nko ya kanai ya ko imposer au kota tiko loko zolingo kota te mais là na koti Zaiko un mois après Copa Zenith mais par après basi batinela nga mbongo na oluka ninga zonga poto nga bina la vie ne faut pas sous-estimer voilà tala na koti Zaiko un mois après deuxième mois Copa Zenith et puis nga mona fanda na ba bina non et ça impossible na kotika la té donc mbongo na na tidela nga so 6 000 € na ninga zonga la poto lokwa longa wenge na komolia mbongo ndire nguba na olia male papa Josa on a dit que na ça on a parlé na biso na ça on a parlé d'abord et pas père na nga 2 na boulot 3 na public o ezola na parce que bato na maison mère batika ingate voilà malgré ba sirika ile na longwa ki ba holanda ngana ba concert Zaiko ya chaque dimanche monde pena ba yebele tolandi mo na biso tolandi ba so tika dabe ke na public o ezolanda nga ba chéri ba holanda nga na obina danger na zo ba danger puis na parler et puis vrai Joe donc tout on a na silence mo pena donc conviction mo profonde que na aucun des Zenith et puis prévaner na kota moto suka na Zaiko mais liste Zenith ba bi que 2 personnes va qui ne va ta liboso donc on a fait un doudou. Naïmo papa je serai tika. Donc 2 personnes. Si 34 personnes tokenda, tokenda de 32 personnes va tigali. Batali bosu bakenda. Natalinga bia makamsu na vie ne faut pas qu'on sous-estime. Kaza iko na obota metala ninge zongi singa zai poto na pete. Nyoko papa na nyoko longa tunanga. On a passeport. Et papa passeport lobi on a bilo. Akoyo kamawate parce que a otala ba critère. Atali ge il se défend pas mal. Il pas aspect quoi. Mais oui, tu veux nous commander nala. Olivier Loango, et depuis ce cas la micro, nous avons sala wana otela
onalinga ye koleka onalinga ye solo nala kaka metika marche masuwa menala te kobeta siko masuwa jeni onga longola masuwa kokena ombango te yango ezaka nini Aris ya obeta ya lokesa na ba monter pour moi ya obeta mpo yezo lia yi modini ayebi na Paulo webi kamandit ya obeta ba so ote ba filmer ote ya ka so lango la IPTP sai ya so kamandit yaka oyo webi eti o guitariste no sa BCBG yaka ba filmer ote dala elunga molango ba mongo ya ko beta no émission les raisons mote to ke kamandit na la na la là, ah papa. Allez, simbela micro. Onalinga ye koleka, onalinga ye solo. Bolingo ya Nzambe, mama mia. Na mi pesa mobimba ngana taba pe molimo ngai. Na ye kanisa ya pema ya moto kanisa ya bomoi lelo yo na bimisa na lindanda ye lelo yo na bimisa botika nga na yebisa ongo bolingo yango oleli ongo motema ongo ça va te soubara wana Kendi na mopimba moko na boko betaka ye. Ah, tobomba. Nalinga eloko wana oyemba. Tobomba. Pardon, vraiment pas ça la pepa. Omone eloko oyemba wana. Ezokimisa biso masono, ezokimisa biso bani. To continuer dans les 18. Vraiment. Yango moni na biso ke ngai ta na beta concert na beta rapina. OK. Yango moni na biso yo. Papa je sala tali bien obakalitya boy. On ka ndenge bino ozaki sirvite to asirvite oh. Mais ado sala ba voix nyonso toutes les fois ba qualité nyonso tout ça. On a dit que non, nazaki déjà on a parlé et puis deux. Talent zali atali que maintenant. Voilà. So na tiki mon ezaka pona bi mandokela ba mutia mabe yango mo naki na conviction parfois na ok. Les sali que tu raté Zénith le 16 juillet, faut tomber le 7 septembre. Babi non, faut deux personnes ba pas confirmer que Zénith ezali. De Moni. Donc, il y a deux personnes qui ont commis la poto liboso. Voilà, donc, Nazaragi n'a pas parce que Nazala n'a bien malgré la calomnie. Voilà. Chou Chéri featuring et le Belakoni, on a posé une question parce que depuis l'album Obimisa, Chou Chéri a beaucoup plus yemoko alors que Amina on est si la coste bazali, papa no pe evolo kwazali beaucoup ça n'est featuring mais Chou Chéri alingara kozaye moko yango po ozupe omi bambi comme l'homme seul on dirait Chou Chéri abangaka on dirait Chou Chéri aza sur na yemoko côté c'est quoi au juste déjà nous info déjà les gamba banga on a follow lango na banga mutu te et na respecter à tout le monde ko banga déjà na rangote parce que je suis un garçon décomplexé non complexé na banga mutu te na respecter à mutu tout boula featuring mutu de se mettre d'accord na fit à part boule tout ça nango o ya biso tout ça mo belé ba montana to mo ide moko boyer voilà o tout ça na boule moko boyer et puis ndeko azali azo produire déjà plan oyimo pa na kati mona tanga kombo ezate na évidemment beaucoup mis déjà tozali moi idée wana toza mais muto toza na bato to solo la 3 to solo na sam ya neme OK to solo la likolo la coste sans sam chin to solo la likolo la coste to solo likolo mais muto eza pena que eza en chemin à part idée toza na ba master mususu toza na ba modogo ba montana mais muto eza pena que donc eza en chemin zakaka auto solo la qui to se mettait déjà d'accord zakaka JDT. D'abord ça featuring na JDT. On a featuring na pisona JDT. JDT Montana. TTT ba Montana za mususu ya biso za mususu. Wala la projet mususu oui. Mais oza ki na pe featuring to beta na pena les denoko pa popina papi wada. On a featuring pourquoi pas au côté PV là été. Et ya fait là ils a projet mususu. On t'a kolanda fait là une émission moko c'est là émission na Frank Stemai. En tout cas le baki bien pour na bana et alors baki on est encore à vie, on a encore le temps. Alors baki bien featuring au salama nango. Ngane na fandika bena lalika na tongo mo vele ya tomboli téléphone atakuti papa Josara
oya oyema yebisanga na oboya ndena fandi finaka boye papa yemo onda benga yo. Mon père c'est un mystérieux. Tout c'est voilé ba face. C'est un homme très mystérieux. Même la vie naïe artistique, même la vie naïe familiale. C'est un mystérieux. C'est pour cela que Monique lui et moi on s'entendait parce que on a kindane ndenge ya zaleli. Au moins mon vie à cause on a des défauts na à cause à peine ba qualité na. Mon père il a aussi ses bonnes qualités, il a aussi ses défauts. Yaza Moutoumoko, c'est un homme très doux. Alinga pe makambu ya douceur. On se comprendre. Voilà. Ngane na fandi boy, na fandi ga na tongo grand prêtre chambo. To za sko père na ngate, to sa la père abatutu, père abafali, père abatutu ya batutu. Grand prêtre chambo aussi bina téléphone na grand frère ba wira na ba jiba to boli bina téléphone na. Allo chou, pour ba malembe. Allo chou. Oya te to répéter pour photo yemba. Oyebi niveau na sauter yo comprendre. Na go sauter pena. Donc ça tout le monde dirait gardez-moi dans la poteau. Alors c'est pas bête pas tika balango kota. La même position. Voilà. Babu la featuring est ma bête. Pour featuring on devait pas quand featuring yali. Oyemba na mutu pour bénéficier na non, et ça échangement culturel. Ngana ozo ndamwe pa no ekuzo ndamwe pa nanga. So ipo za na mu pepe na diembelika songa pe na mu pepe. Odiembelika. Pour la featuring na ko boya te la coste de solo là mais ba tant que ça permettre. Mais mutu esa pena ke otogo banda mutali boso o ya za sir nanga na za sir. Na landa ki ye Charlie Prince atuna kae. Ye pe JDT tellement ça m'a compliqué netinga azong seninga subale. O nga za na problème te zaka ye sulai. Vous comprenez? Voilà. Ngana na problème te ezaka ka ye batan na ye pe bon. Pour tout site solo là yango. Moi des plans ko de sanga bisulai. Ngana problème te so to cha de to che de so to cha moko mais d'après ne sanga bi poto so lango pena makasi. To pesa na moko. OK. Yo pesi moko, ngana pesi moko d'ailleurs bobi JDT komara bien. Et puis tous en ba timbre peu à peu près va nene moko. On a travaillé ensemble parce que talon na bossa même l'orchestre na biso Bruxelles FGBM. Et ça ine orchestre na bango. OK. Ça ine ba JDT oui. Là ngana uti Londres na ye JDT sali que Marie Paul a rejoindre ndeka to yoka ba kinyango. Sali que JDT akeye singa bien en tout cas mokumba oyo na tikele ngo bina yo. Voilà. Tout ça ine ba JDT pe na FGBM. Donc fils et garçons de bonne manière ça. Les seuls groupes où en Belgique pendant 4 ans. Bana mo ba na poto wenge soki etobeta na bango. Zaiko soki etobeta na bango za orchestre na biso na donc orchestre ba JDT. Et rien bien que orchestre na bango na iga okota mambe pesi isali na 2 minutes mutu atrain nango. Mais za orchestre na. Donc yo yaka o pesi. Na yeka ga donc. Yo yaka la maison même o pesi makambo. Parce qu'on a FGBM pena na vanda ki parce que so retourne même ba ser na biso ba tabu fatu bani dembo so retourne ba website pena que sur les coups de période, on a dit que parce que mon abouti va belle na Bruxelles. Le chou pena va chéri. Bani de mon va ta fa de roye so pena kutka sala ki pe. Nanyo ta sala ba on va roye so bazana listing. Donc donc na sala ki na bango bon mutu eza pena ke tozana eli solo so kutaneti sikoyo. Banzembo o yinga na royemba ya yebi on ngapi pa royemba donc tozana banzembo to bateji de tout nzembo za Jackie. Moutou ezake boula featuring ezana à part projet tozana ngo na bandeko mususu. Mais je crois sauf imprévu donc quoi ti était à part va voyage tozana ngo ya groupe pour toujours que les Luanda na groupe. Oh. Ouais. Comment non ya groupe ezaka groupe ni? Chef appelle ça comme un micro chula inga bien en tout cas bazana ba idée. Mais pour un micro chula il faut même yemo ko le chef foya bassiste na besoin 10 habilité. Na satandaka teke oyemba boye. Parce que tu as été trop calomnié, faux chanteur, boye yeka kitoko, yeka suki, na kata pesko suki mais kitoko ezaka. Vous comprenez? Yeka suki na chapeau. Vous mona yeka ba chéri mais chef mukolo ya aloba pina te yem da pesa comme un micro chulai. Mais nga pina na zaka nga show na kombo ngote mais batabenga ngoka micro chulai en tout cas ezana ngoka ka bon. Voyage au lobby ça yambuka. Tous en a voyage au moins 3 voyages. Il y a Afrique et Yamoko. OK. Il y a Mboka Malili ça ni balé Mboka Malili ça petit équipe et Mboka Malili faut yeba. Bazo yo kapende baza nsima c'est. Ngana yesa bango ba salaka ba chance. Parce que ba patience. Ba sala ba patience na chance. OK. Neti nga na za muta chance parce que l'orchestre tout na kenda projet tu ya voyage ezali na voyage est-ce que bien mutumo ya libabe ko nuire groupe mobile oui oui bi mutumo kaka za na libabe en nuire groupe mobile nesi banga bingai na voyage déjà voilà na ko la mukapelo bi na tongo na bi na kena sombi billet na voyage nga na voyage d'abord quel sont na le cas na voyage OK
na maison mère tokenda ba Cabinda tokenda ba Ponton tokenda Brazzaville mais na quartier là tena voyager parce que à peine na aussi sa classe na internat papa na Claude Loya ozanga na sokende poto na Zaïko koloba kudute bref année ba Zénith ba Allemagne biso beta ba couleur café des femmes à 180 000 personnes na Belgique donc nesa bango ke boza la ba ta chance boza na patience po so za mutaliba bolingo kanga groupe yo moko okende voilà bazana patience bazana chance. Pourquoi ces derniers temps aux absents dans le marché des disques alors que la production est belée? Le marché des disques ezali ça dépend. Grâce à la grosse pierre dans la Zaïko l'air en internet est hâté. J'ai vendu 19 000 exemplaires et pas sonima. Asa wana poriza abatu. Bakende ka abatu na ye. L'air en internet est hâté. Toujours te ka ba CD. Na sala coffret à 10 chansons à 4 clips. 12,50 €. J'ai vendu 19 000 exemplaires. Il y a un souvenir. Il y a Jaguar, je crois, Boyebi. Sonima m'a remis mon argent comme ça. Na kolo ba montanté. Là, na sali disque papa mba yembi, papa bouzia, papa nyoka longo yembi tout. Papa mba ese na bikende pas Sonima parce que tu as fait du bon boulot. Mais azalama boyekende sur papa mba tinanga pas Sonima. Là na pas Sonima. Sonima m'exigeait plutôt. Nacha photo ya papa nanga o ba yembi ngabi mais non. Voilà on a fallu tout misa droit chemin ngabi non. Ba ninga ba sale fort malgré ba intéressé ba ninga. Ba check bilongi na bango na foot fichte nga okuchaka ka elongi nanga nga moko je dois être sûr parce que papa nanga ba yembi kana banze mo mibale. Banze mo nyosto na yembi nga moko na ba inkoni. Pourquoi faut na zoa affiche nanga na che papa bozi na che papa c'est comme si na sira nanga te. Ba edenga déjà ba yembi. To sona na sonimo mo 3-4 jours biso beto sala contraté. Par rapport à ce numéro, bon, tu es sûr de toi, Rabinara, sûr de toi. Moutfala, mais c'est le bon moment, Herman Kaba. Parce qu'il me dit va fiche à l'Ibosso. Là, c'est lui qui est imité, mais il m'a aussi aidé parce qu'il a fait ça, va fiche à l'Ibosso. Il n'est pas Sonima. Sonima, j'ai album à Bimissi. J'ai vendu 19 000 exemplaires. Sans Internet. Les lots dans un certain nombre d'Internet, il y a 19 000 exemplaires. Il y a 19 000 exemplaires. Il y a des salles qui ont les mbano. Non, arrêtez. Tout sur la musique, on dirait, au bimika na consommé pendant que vous les payez. Les musiques, ça m'a embellé. Les terrains, ça m'a bé. Terrain, ça m'a bé. Musique, ça m'a réalité et belé. Na souci n'engé à la na sali disque. S'ils veulent l'inganga, au sombi, aux ui, au bêtis. Les plus importants, je vis bien, n'a forcé mon qualité, n'a la condition mon côté. Oui, ça la gagne en condition. Nazo acquise baningati. Mais n'est-ce pas que terrain ça m'a bé. À part grosse pierre, n'est-ce pas merci Claudia. Oui, ça fait tout ça na Lola. Lola aye kozonga ne Zaïko, ngana misa Claudia ya ngomoko. À part wana, n'est-ce pas magie blanche. Oui, ça na Wilhelmine, jalousie, na sans rival. Ezali, ezobete batu asasa nango. À part on te ko sala mes écritures. On m'a mis des chansons, mes écritures, des rumba, na générique, na yozwa, matanga mouné, papa qui n'a Claude Lola, oazenet papa n'a akufi. Et ça là qui m'a retard wana. Animateur wa boka na générique akufi. Na obana ko misango ndengeni. Na zaki censé na gelango, to lukato bandela mutu moko aya boka ka ba même cri. Ezana ko tchango même psycho to sali clip. Mais ça va nga bien te image ya soldat na ngana ninga kufa na yo kaka mungongo et puis et bon, quand tu as mis ta couche après ça va. Et puis, il y a la meilleure façon, peut-être, il y a que la paix que vous avez. Bande ko ba pesa ki ide wana ke non to zo image na ye. Pardon. To zo lukas ko image. Papa chéri. Bat de match en terrain, je pense aux temps ko yo ka. Mais so yoki bat balobi. Mingi ba kufa na landika papa chéri na obimisango na obimisango na obimisango obimisi pe po esala mususu ba famille moi hommage aussi na obimisango donc marché de disques ezali mais on dit le musique comme une mambe belé terrain comme glissant terrain ça vraiment glissant zomona na sepe ka yo oza okoya oye na makolongulo eko beta omona ko kutana musuni ozwi nyama au fait, ce qu'on a l'icolo, alors peut-être faut au la ta bottine pour y remettre na terrain Milan. Ce qu'on a ta bottine, faut à la temps. Il faut à la temps ni au ezali que maintenant na ebike tant que tu vas na concert, ba imbara Wilhelmine, ba imbara Claudia, ba imbara Amilo. Atale to kota na nostalgie mais je suis fier parce que naza kosa té.
na beta ka banzembo nanga o Sylvia yebi o chimanga yebi na beti Wilhelmine batwazoemba Wilhelmine na beti Claudia batwazoemba na beti Amilo na beti jalousie chula ye chou chéri na beti mona nzambe ça veut dire nazo moins na 6 ou 7 chansons oyo ba mise mususu kutu ba na ngote mais ngeli ke batba ba CD on ba beta rango et puis après na rendre hommage na wera na rendre hommage na papa chéri. Bon, papa chéri, peut-être on a besoin de monnaie à concerter. On a besoin de place sur l'écart. Peut-être que papa Pépé Kala le barra n'angai, n'a papa le tumba. Donc, dans le sens où on a. Et là, que ça plus important, c'est ali, n'a bien groupe, ça stable, ok, malem. Voilà. Bah, tu belé, bah, on va dire que le marché avait à concerter, boyebi. Mais il y a production tout le temps. On a besoin de jamais 3 mois, c'est impossible. On a besoin de concert. Toi, qui n'a mon akini, kunati. Kune raga, kosa, ofele. Mais on a imposé Bibal. Et puis, chéri. Chéri. Et puis, malheureusement, papa n'a pas colonné, mon akine place mo bien barbaca de bato mbongo. Mais basi o romona lelo awa. Nanu baya awa te. Basi ripete papa. Na ebisa ki ataki tembe mesko na suka. Na ebisa vraiment na ebisa ki yo parce que ngana lobaka makambo na ebi ke wi kosala. Yo yi bato belé bana ba disque na marché ba concert na ville ba beta raté. Ba misu betina succès sili. Voilà, pendant Dani Chimangala, on peut se maloba. Chou chéri, bientôt la 9e anniversaire ya King Kester et Menea. Chou la evoloko abongi sini ni pona événement. Net le 18, et ça moi orchestre la beta qui na rendre hommage. Net le 18 ezali concert nanga en tout cas tant on a matana nzembo nango na banda parce que ka banda on na nzembo nanga. Tant on a banda nzembo nango na banda nango concert avant ça la continuité, faut rendre hommage na nzembo moko ya King Kester. On a formé un programme même na ba chef ba yebi tout ce programme qui a rendre vraiment hommage à King Kester parce que nga so na imba deuxième fois ça pour na King Kester parce que na zalaka olingaye trop ya trop papa na nga imba ténor na ça na musique c'est inné dans le sang na nga pe ko première voix ténor peneti papa na nga mais so na kenda na deuxième il a pour la Kester. Vraiment, je suis là, Sylvia Sengio, Potoyo, Kamwa King Kester. Le 19 février, ils n'ont pas anniversaire. Ah, il faut un joyeux anniversaire. Non, il le 18. Vraiment, la ligne, Nakatiawa, moi, mon cœur, que souhaitais déjà, Nandeng à l'Olaka, Nandem Bozo et Mbele Mene, et ça n'a pas pu. Naemelion Zembo Hoyolari. Ezali Peliteya. Yebisa maso bombelinga ngana yoki pe mingi bazali kokebisanga soki yokobomba oyezana kati ya motema na yo eyebi kaka yo yebisa lari yokomisinga lokola zoba libaleza eloko aliseki te soki osi engagement mosusu ngana tika nanga mpo bomoi bwa moto basombaka te nekotika mokili sebo tokataka wana fokata pana ya wana mapoko po la chou chéri nawe vraiment au beti pendaki concert dans les 18 premiers koyinda ouais parce que moni ngana imba deuxième fois pour na Kester. Ouais, donc l'air mon faut comprendre, tu l'as dit moi bien tu veux rater. Voilà. Le 18 concert à Choula et puis le 19 il écoute on a yembelé le 18 déjà. Donc président on yembelé déjà le 18. Olivier et biso kasi to zo derrière micro parce que tozo qui na biso déjà vers la fin il y a émission Choula je crois au Talisi Biso Pembe, Ndengenini orchestre Kobima et puis au PCBA programme Nayo les 18 bana nyonso ya poto na ya Congo ba chouchounet na ba chouchou vraiment ba yoki mais Choulai tous un problème moko eza na minitio l'air ba vie ba sangana ki balobaki on va redémarrer le monde. Bah redémarrer monde na concert na stade de Martyr. Baba qui après bango il y aura des concerts où il y a beta.
tomoni frère na po tanga kombo awa mingi Fally abeta stade ouais to komona leki na bino héritier ya maison mère héritier a osé mais le 24 juin awa Ferregola a signé kobeta pe stade bato mosusu baoloba eza trop pressé Choula est un musicien nandenge a omonela likambo yango et puis s'il faut parler à Ferregola par rapport au stade le 24 juin Choula il peut dire quoi ngana oloba d'abord na stade a Fally parmi bato bazalaki a bapuyaki stade Simba bazalaki na motema pembe nazalaki parmi je crois tout solo la guinaye avant concert à stade na salaki même publicité pour encourager frère au moins il faut tout comme un esprit mon ba nigérien le ba comme un esprit que Choula a mis album au moins Fally a tué banderole panaye ou il a tué banderole panaye est-ce que puis koko sala c'est ça biso na bato fanya bamboka libanda photo sur la culture ba ninga pona to kende de l'avant ngana sala ki publicité wana sans parti pris ya ko épauler kaka génération na biso parce que ba ene na biso ba beta ki yango génération oye ya biso 5e génération pe bande ko bazo beta yango ya héritier na sala ki moi trop occupé mais to sola ki na après stade voilà to komana ki asinga po héritier benga na yashu na encourager ki ngabi en tout cas tu as osé il a fallu na sala qui part oui oui qu'est-ce que tu as biso ganga il a fallu na sala qui part il a fallu le bien oui héritier mais na sala qui part il a fait rien à craquer bon plein à craquer ou pas papa na bien bayana héritier ba mi ko héritier ba belé ba tali ba stade des années na lingua le changer place bayana héritier baza otiango ba pile ba longola mututu tango sale loko ne ya bien face à la conviction profonde héritier n'a pas échoué même il n'a pas fait 10 sur 10 n'a pas échoué papa wana zaka au côté de moi na bino to sola pembe to sola veri le va faire JF Fongi to sola pembe na bonzambe a feri JF Fongi héritier n'a pas échoué il a fait étant un homme on comprend tout sur la logique Fally a betagi après Fally tout le monde a moututé batutu héritier il a osé il mérite les applaudissements pour n'engager mérité on comprend tout le baté que tu étais acha bapine te kombo na ye a koti na lisolo ya stade et puis stade moko apprécié ngana oloba sans flatterie po na flattara parce que héritier yembaki yango obi non yembati nazo loba Fally abeti stade tokos kitoko héritier abeti tokos kitoko parce que aïsto to lobi a échoué to amité mabe to comparer héritier na Fally te to kende logique Fally azana ndenge na ye a osala ba preuve tangible ezo monana héritier do salama ezo monana déjà no talaka komba Fally bani na F héritier bani na H ba mutu monte jiba beta stade na ndenge na yo rabeti stade na ndenge siko lettre F peso ya lisusu yango na lobi Ferregola pe aza Ferregola la Fally Ferregola azali Hervé Ferregola baza mutu mokote ce sont des personnes différentes différentes Hervé voilà Hervé donc on va jouer jouer na D lilo c'est pas fait gros danger pour sangisi na asangisi kwa vite public ya Fally mais il ba stade fait gros baluka et là on a ligné pa na ye a tie publicité na mais a oloba na ite Fally ayaki na ba conviction na makamna na ko retourner stade il a fait ça bravo héritier avec obeta stade abeti stade attache ba pinete mais abeti on est sur ba yan héritier tosé belé na émission avec la tête 2024 te ngako kena na ku te Michael Jackson abeta stade na Jackson oh yo me mangana ba tere dans Choula il est là na beta stade vele salama ngamba danger na mboka beta stade on comprend donc papa taboulé abeta stade abeta 30 jours ya Olympia nga fotala ngana makamnanga et puis la teka ke muninga sali be yolandi te batna batu ba sire makamna bango ba osala Ferré c'est parmi bagar o ba yambanga bien na maison mère na lobarango Ferré alaksanga banzembo le na ye wengi so tali journal moko ya 98 l'air na yakini
Il y a papa José Pakaikombe. Au moins, on attend combat ferré. Par exemple, tout va bien à maison mère. Na oboa que les fleurs na souhaité ba chance et belé. Alors, na sala qui na fali. Na porta qui implique nanga. Il a hérité, na pesa que ba félicitations. Il m'a aussi répondu merci Aya. Pourquoi pas na faire? Parce que na maison mère nga kutana na hérité té. Bato nga sala ba na maison mère auto sala ba théâtre ba nan tout ça soki ba 4 mois 5 mois 6 mois ba faire. Voilà. Choulay to ke ba mona moi rapidité. Choulay étant musicien, étant monto à maîtriser la note. So ba ici Choulay en ces moments. Choulay voyage mon ko ezali. Tout ça na posa ya 4 bon chanteur na Congo. Yosko sa sélection nga na oza vie là yi. Hey, na lo ba na 5e génération. Ko tila nga ba vie té. Ah, solo la pembe bien. Nga si comme na ça c'est la génération la bino. Ngai longo ana ba vie là. Nde na za boye. Na linga ba problème na ba. Kasi ça ka sélection. Est-ce que na ko loba? Loba. Oh, me lobi na matika na loba. Loba. Na linga ba problème na ba tuté na linga provoquer ba tuté. On a choqué pe ba tuté. Ne fallait à choquer à moi ba. Il fallait à choquer à ba tuté, fallait à choquer à ba tuté ba choquer. Choka. Donc tumba. Na parce qu'on a bon, somme da choquer ngate. Na komo na tena choquer mutu. Liste wana pesi ya sélection. Na zape coach bengete. Malembe tika na loba. Na zape entraîneur la musique ite po elanga na sala liste. Solo bina na sala liste. Na ko choloka bana basi. Na ka chonanga na chati na chesi ndi leker, na chema Mambila Belle, na cheta Tana Cruz, na chena mono wa mwasi nani? Claudia Bakisa. Mais Mambila Belle a ucho boya sindi. Wana eza vie Mambila Belle. Yo reconnaître que Kabarebo. Wana Mambila Belle, ngaza Mambila Belle te beaucoup de respect na mama tala. Na linga ko mingi ko benga nga mwana biso. Mère yo yebi. Yo yebi bakati. Donc kokino sa sélection te ya na kokite te ngamo ku dube. 4 bons chanteurs. Tolo baka 4 bons chanteurs na Congo. 4 bons chanteurs. Mambila Belle. Te na ba garçon. Te Mambila Belle. Na bino bola bato akala. Ndi leker. Na mwana na wa mwana biso Londres ngani. Kota ba mibali. Kota Bakisa. Kota ba na mibali. Ya génération oyo. Na bana mibali kota ya génération oyo. Ba vie na biso te. Te longola ba vie ko. Ko longola pe ba wera. Akase ba tona ba vie na biso. Tona ba père to ma papa. Tona ba vie ça veut dire ba net. Na 4e génération on a tché, na tché no ngamo po na bon chanteur. Bon chanteur. OK. Na tché héritier. Na tché Fali. Lacoste. OK. Hein? Oh, papa. Tinda tout ninde ka question. Kapé na c'est ni. Na tché ngai. Na tché héritier. Na tché Fali. Na tché na Lacoste. Bon, longo la yo bakisa muntu mo. Na bakisi ya Jani. Bobeta ka maboko, bobeta ka maboko. Faire gola. Jésus de nuance. Choula indego na yo. Ko lukela nga problème na. Asali ne sélection na ye. Sélection na ye donc Fali, Choulay, héritier, nanga moko. Na bakisi na Jani. O bakisi ya Jani 5e tout comme ici ba 5. Oui. Bon 6e. 6e. So na 6e mais ça carré mais ça clair na bakisi ka faire. Yo, le grand problème na faire. Faire c'est un garçon. Tu auras bien malgré tout le monde en kala. C'est un garçon vraiment na maison mère. Na maison mère na kuta tshaba massa nanga. Na kuta JDT déjà massa nanga ya Mikili frère nanga. Na kuta la Coste, na kuta Jani mais faire vraiment il a été non on a évité. Mais la sélection de Yenanté. Bon la sélection, na mi longo na baxi tiré. On se fait là. Voilà. Nami longoli la zonga siko la sélection na tché Ferré héritier la cause na China nani na Jani nami longoli siko longoli Fali c'est na Fali kasi ete longoli là oui yo bino ba ba premier on kangisi manike Chou chéri et Voloko, to comme vraiment consulter l'émission la biso rendez-vous za moko le 18 février à partir de 18h na catalogue plus et pas na Boduga. Chou chéri abongisi nini po na ba chouchounette po na ba chouchou. Ngai na ko lo bake et pas nana ezambali boso te na beta. Oh je crois deuxième fois. Quatrième fois. Quatrième fois na beta pas nana. Moi, je fais de la bonne musique. Na sala rama ma bien batu ba sepela.
chouchounette, chouchou, boyaka les 18h. D'abord, on a eu la Chimanga, les 18 et puis les 19 pour le soir. Non, mais ma place prêtre au petit. D'abord, les 18 déjà. Ah, la champagne n'a pas déjà. Ah, merci déjà, merci vraiment pour te représenter ma pauvre. Champagne, donc, oui, avant. Donc, l'air mère, bien la contraction, l'air mère ça déjà. Et ça les 18, maman a déjà passé. Avant déjà, Timanga Bima. Ouf! Il faut même ah, na champagne na ina elongina donc faut tindela nga photo pour na commander l'autre déjà champagne na elongina yo donc jour on a na champagne na e to wembele joyeux anniversaire donc on devait dire moi 2 3 4 chansons to fongoler les champagne hein une bonne champagne de ma part. Merci beaucoup voilà. Vraiment ça me va. Chou chéri mot de la fin na yo par rapport à émission na biso pe ba dédicace na ba nyonso balingaka yo. Ba dédicace ezali d'abord on a remercié Bino parce qu'on a fait une très belle émission. Nakoyi aussi, c'était sans vous remercier. Un grand merci. Vous êtes en la bino et puis napesi la dédicace d'abord na ba maman na nyostou, maman Julie côté na Londres, ma grande sœur na Londres, ma mère Elouzam, ma mère aussi Denise Mie Maboko Bank Bochiva, baleka Elouzam. Et puis napesi mbote na ba na nyostou, mes belles filles, mes 11 jolies filles. Hein? Ba 11 jolies filles ngai et puis na 6 garçons ngai. Parce que la beauté mingi bana basi et puis l'intellectuel quand on va karaté bo misa ba avocate ba mère ba maître avocate ba journaliste et puis karaté tam su ba roya ba tennis na des joueurs au ba ko défendre malgré ba belge ba défendre un jour le pays parce que le voilà on connaît mboka Fati beton peut ça accès à des nationalités ba na droit pe ya roya ko beta na mboka donc na ba basketteur na pesi bana nganyos tumbote Wendy, Chloé, Kenaya, Stéphane, Belniche, Kainis, Elia Michou, donc bon. On maîtrise pas mon union. Mais ban nangai, Jason, ils sont vraiment nombreux. Et puis na pesi na ba maman na bango mbote, ba bala na ba bala pété. Na pesi bango sur ba mbote, ça ba maman bana na malgré bana. Ba bala, na bi ba bala ti basila ranga mais bo bala. Mais ba ça dit. Ba bala ti basila ranga. Ba ça c'est quoi dit. So ba bala. Oui bi je crois bi nga ça divorcé, il y a cela déjà 7 ans go. La divorcé na mère ba petit. Et puis bon, na pesi bango tumbote. Na pesi bana poto mobimba. Bana poto ya tongo neti nga mona poto ya tongo na bao ba ye. Mami Wanza. Poto Mami Wanza mona poto ya tongo na pesi bango tumbote na bao ba ye pesika bazaka bana poto poto za nango ya mutute. Poto ya neti glace ici la radio. Na pesi bana tu ya poto mbote parce que soda na bino a défendre bino valablement. Sans disque na marché tout ça la succès mais na beta ka ba concert à danger. Boyebi. Chou chéri, je crois qu'Alaté a été. Angola pe Kalaté na po. Tous on a 3 voyages. Moi que j'ai Afrique. Mi balé à Mboka Malili. Donc Mboka Malili que Turquie pe à Mboka Malili malgré en Asie. Mais comme un peu pour camarade na Patrick Taboupe, moi na Belgique, na sali pe bar kuna na Turquie. En tout cas, ngana lo ba makambo na ngo sûr. Mamba lokuta na lo baratene pe okosake donc. Mais le président il bétisi ba artiste déjà ba. Naza sûr. Na makamuna oloba. Nani okende nani okende. Ba yebani wa okena wa otikala ni bazana ba yebani. Ba yebani. Donc Banangola, président Lik, Papi Lele, Junior Malala, Kande de Solola qui de Solola il car pona yebike bolanda partout. Angolais amboka nanga kenango 3 fois ngamoko samba musicien carton. Ngamoko. Ba accompagner ngakuna. Nazaka na bon souvenir angolais comment était deuxième mboka nanga na mboka libanda par mboka nanga na vanda la Belgique. Angolais yambanga très bien. 3 voyages en tout cas na sala deuxième voyage nazaka mauvais voyage nazo komaka papa mba kufi. Na kata na betate na zonga même visa mo kuté sécurité. Angola tozoya président Ligue Paulo Tudilu ba tout kande to sola ima sananga ega mba uté pe tour na Turquie za jana na Luanda tozoya ndebo sengaki ba danseuse ne bomona ibango na concert mona ki na royana je crois na 8 danseuses ba ser pena je crois ba ko taper maki kalaté chef na biso Aris ou jana pa roya ba chanteur bazali mona George zo mona George ye mo yatika le yati alinga tika mirwa papa na za kuna muninga na ngai donc azo obligé fois kene azu grâce pour quoi ça peut mona azape soldat malinga apena mo musala te aza un peu négligent George
faut le voir na mwana. OK. Première fois j'ai Luanda tozoya. Na ya kanga moko simba bo ko na so pena na ba chuchunette na ba chuchu na bana. Je crois na Angola to revendre pour ba bongisa ma ba valise. Pour Angola ya mboka nanga. Na kinango na ba 3 mois 4 mois. Ba bonga mama ba ser ba kiti ba bongisa ma ba teni. Angola tozoya pour na ka mboka nanga. Tozoya. Voilà. Et puis mboka wana musupe tozoya. Wana na kolobango après. OK. Wana kolobango ba mona l'accès na ba visa na bango. Voilà. Merci beaucoup chou chéri to comme na souka émission la biso rendez-vous ezaka moko le 18 février à partir ya 18h na catalogue plus do bino nyoso bolinga chou chéri bozala na ba Nouche Kalukoki Nancy Mukendi bino nyoso ba Jolette ba Zizi bino nyoso ba chouchounette ba chouchou bozala na bozanga te. Merci na Olivier Loango oazaki derrière la caméra. Merci na la première dame d'Orléans maman Mami Wanja bisiko zali bango te anniversaire d'Ali Chimangapé dans le 18 tout le concert à Chou Chéri. Le 19 to bandi maman va préparatif il y a anniversaire quand la bino le 18 to banda va préparatif il y a anniversaire déjà vous sur la ligne déjà on dirait champagne il faut de fond là on a minuit oui la minuit la concert quand on zalaka wana na concert na minuit champagne benane longina yo boyoki déjà président lobi aye yo kotala ngati ozela nini le 19 ngokala mingi tawa moi code moi Daniti mangesa et ça moi bien Kevin bravo kwa Michaka voilà Kevin bravo Wanda champagne na ye bon ça ndé Chou Chéri sali pour Chou Chéri à lobby au salango na bien ça vraiment homme y a parole donc rendez-vous ezaka moro le 18 bison soto kuta na catalogue plus Olivier Loango kozanga te Nati Mukendi naza makambo mona église photo là la kuna Olivier Loango mambwana ezate bison tozana chitongo Daniti manga bambote na la première dame et puis je dis déjà merci comme ça parce que le mission déjà aussi ici Nabiso merci na la première de tout le première dame maman Mami Wanza parce que yende mutapé ça Nabiso pifo fox oyo et ça toujours mère et pourquoi pas notre daddy papa Misha na kati Paris wana donc moninga ya cerveau signal émission ekota Mami Wanza otala ngo otango ka lelo donc biso za mbango okotine batene ba danseuse de Mami Wanza ba doza très social ba danseuse baza 17 mais on binaka à 10 et ça obligation de mes demande ce que ça possible il y a déjà patron na biso na kata chaîne donc maire oyoki déjà pe président denga lobby et au sala bien merci na Roni Bessial un rappeur le plus frais na kata François et pourquoi pas na mona ba mo boy Kevin bravo Mwanza donc musala nzambe ayimbira na nzambe babito otika bino mwa muke président mbale bino kaka na mo elo mo ya suka et ça biso moi bien biso to otikela biso e plateau mbale bino trop le concert biso to otikela ngani ngande loko wana te avant kuka président ngani ngande loko nyuka longo wana obetaka ondire na muno kwa mboka na kuta bino pe boyemba ngwawa mwelo wana nzembo wana ya ezaka bende voilà na lingaka wana ekenda nga kitoko ekenda nga pena bien soko oyemba ngo na oka elengi moko boy naoka elengi moko boye et ça va très bien quoi chawana obetango pe déjà kuna na mona ki opasolinga motema na manzake bende motema mwana moto kambo ya bolingo natunaki okomeka kolinganga bolingo ya mpiko oyo esukisaka bakake ya tembe natunaki okomeka kolinganga bolingo ya mpiko oyo esukisaka bakake ya temberere kasi toyokana mpona bolingo na biso tozala yo na mobali oyo bato nyonso bayeba tosangana lelo tosepela la vie tokanisa nzambe tozwa liteya esengo na biso mpona kozala na mokili oyo libala nyonso ebongaka se na boyokani yanga novanda yanga no motanga yaka tosala famille ni yereme
Alomeka oma omikotu na bono oma omikotu mamono oma minati yo masala mama yo maine emwali mole mahe alomeka iya ere iya ere iya ere iya ere iya ya go mahe emwali mole mahe nalomeka ona poma kimingi na motema mara poma kimingi na motema tango na yoki okei mobembo bahati na songa kinanda koe na kolela MJTV Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata Vraiment beau sabone Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata MJTV Sambara Golima Zapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non vrai tanta sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous